Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, koya kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, koya kolala kolamuka na ya mokili mawa te bandeko na nga, kande boyomona kande boyoka situation et surtout circonstance ya liwa ya ndeko na biso Vanessa Batouche. Bandeko na nga propriétaire surtout ya restaurant Batous, village Batous, ebila batu biso nyonso toyebi restaurant wana balobi kuna ezala kaka babos na babos, restaurant moko qualité, le restaurant moko chic bandeko na nga toyaki kozwa sango depuis lobby information déjà etambolaki sur les réseaux sociaux concernant la mort ya Vanessa Batouche. Bandeko na nga ba o deja balandaka nga balandaki émission o nasalaki lobby napesaki mwa quelques informations mais nakotaki na mozindo te vu emploi du temps ezalaki te. Alors lelo toye na mwa quelques vidéos ya Vanessa Batouche plutôt oyo asalaki avant liwa na ye. Au-delà de ça bandeko na nga il y a aussi bandeko mosusu oyo baye koloba ba makambo ka ndenge ezalaka bomonika soki moto akufi ezaka na makambo oyo elobomaka ezaka kana ba dossier oyo elobomaka. Vanessa Batouche ebela batu biso nyonso toyebi aza mon ami ya Jérémy Chabani, mon ami ma chérie. Azalaki mon ami ma chérie ya Jérémy Chabani, bazalaki ba partenaire. Donc ye Jérémy Chabani abandaki ko salela Vanessa Batouche wana ba publicité pour la clientèle. De l'autre côté Vanessa P abandaki ko sponsoriser bagag ya Jérémy Chabani ezalaki mwa bongo. Bon, avant na kokota la mozindo ya makambo ya ba vidéo oyo na ngena tiela bino ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota pinza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisimpi Tompito ya balisi, bambote na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas ndeko na biso Valérie Betelo, sans oublier madame Nazo Kazadi et aussi tonton Amos Kazadi. Voilà. Bandeko nanga ka ndenge lelo toye na sango ya matanga, toye na sango ya Vanessa Batouche. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, kimobali esalakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolope sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, tope externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Leçon
santé n'a pas de prix la famille. Quand on a eu sarabino, batela santé, ce que la santé na yote, motomo côté à côté kala la santé na yote. Et ça toujours ya moto ya, et ça toujours ya malamo en tant que moto koyeba ka surtout ndengeni ni ya la ka surtout ya encore santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille habari njema. Gavker aye na ba solution ya kitoko, Gavker aye na ba solution ya makasi concernant surtout ya encore makambu ya mabuta. Pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama na oyo etali makambo maputa tosengi na bino bobenga Gavker na système pe na ndenge moko ya lombangu. Ba solution ezali ya ba femme porteuse pe ezali kaka ndenge bo yebi. Voilà. Tokoti na mozindo ya makambo ya Vanessa Patus pona bandeko na biso mosusu o batikala koyeba te. Vanessa na butu ya vendredi azalaki bien. À 23h d'ailleurs, 23h20 minutes, a postaki par quelques photos, quelques vidéos naye azo miseka ye moko tuto lokeno zolo naye za bien te ba vidéo moko a postaki wana ba 23h20. Kolamuka na tongo Vanessa Patus ayaki kosala crise. Tiba memaye na hôpital ezalaki déjà trop tard. Vanessa akendaki kokufa. Bandeko nanga ezosala pasi pe mawa ebele ya bato babando mituna eza stress eza nini akufi nini kande boyebi biso surtout ba congolais tondimelaka kokufa moto te. Biso ba congolais ezalaka kaka soki moto akufi babomi awa deja ba makambo si ebandi ke non ba camarade na ye baoyi babando yokela ye jalousie comme business na ye ebando kende penza mosika jalousie komaki kokota la famille. Na se ya moi toza baleki nzela, na se ya moi toza bapaya. Donc tolinga te lelo nzambe akoki kobengisa toyebi nani akokende ezalaka bongo. Ngonga ya Vanessa ekokaki nzambe ye moko apermetraki ke non Vanessa akende kopema. Moyen biso tosala autrement ezalaki te. Alors natiela bino nanu quelques vidéos ya Vanessa botala ngo na bukebi nga ya bino na ozonga sima après ba makambo nyonso ka ndenge ezolobama. Tolanda et on se retrouve juste après. Martini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, toujours. Martini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, toujours. Martini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, toujours. Martini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, toujours. Martini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, toujours. Martini a souhaité. Regarde comme elle ja. Vas-y, toujours. Batouz, Gabriel Autipoto, aye alia madesu na limbondo ya village Batouz. Bongo limbondo ango vert. Limbondo ango vert. Anta na village Batouz, non. Na yo kango kana sango. Na bina yana nga mona na miso. Village Batouz. Dans un quartier GB, commune Angaliema, avenue Moyoni. Très spécial, de manière très spéciale à tous ceux qui nous regardent depuis les villages Batous et nous sommes comme ça sur l'avenue Moyo numéro 3 dans la commune de Ngaliema, non loin de l'hôtel Diplomate. Ça veut dire un autre bon endroit où vous pouvez suivre le match dans des excellentes conditions. C'est du coup notre patron. Biso ba patron te metokenda kutana ba patron kuna donc c'est les villages Batoussé qui se trouvent sur l'avenue Moyo numéro 3 croisement des avenues Moyo et l'avenue Chaumba.
Alors nous pensons comme ça saluer la patronne de cet espace. Elle, on l'appelle Vanessa Batou les Jalitanda, la patronne du village Batoussé. Le village Batoussé se trouve, je disais ici, sur l'avenue Moyo numéro 3, dans la commune d'Ngalema, non loin de l'hôtel Diplomate. Un clan de Plusieurs personnes se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi nanani nanana bazon kabayeba? Ça fait très mal de voir une personne en bonne santé aujourd'hui et le lendemain on vous dit que la personne n'est plus. Ça parle sur les toits. Beaucoup de gens cherchent à savoir qui est Madame Vanessa Batouz. Madame Vanessa Batouz était une femme entreprenante, très active et qui rêvait grand. Elle avait un mari aimable, qu'ils étaient ensemble, mais c'est Dominique. Batebele bao pensé basango bao bablo comme c'était la copine de Jérémie. Non, elle n'était pas la copine de Jérémie, elle était juste partenariat Jérémie Chaban. Il y avait pour soutenir Bagag de Bango et puis Bango en retour Babandé pour la promotion. Il y a shop naïf. Elle est pour ça la maquette de Konabiso Atiki Biso. Batebele bao kabaye ba akufinani ils ont un cardiaque. Il y a une question de pourquoi en ce moment plusieurs chaînes bazo kufaka na cardiaque et puis sur l'année bango il y a moins de 45 ans bakomi kufa ebele kaka na cardiaque. Est-ce que l'État au gros ça les lots moko te o bandata ko sala ba investigation na ba mort à batu koluka koyeba qu'est-ce qui ne va pas au Congo? En tout cas ça fait très mal. Comment la maman la biso Vanessa Batouz légué à Koufi yango biso nga étant que évangéliste na yaka toujours na ba message ya boye pour vous dire que topé sa vie pas Yesu mokili komi na suka mokili e komi na suka mokili eza biso te toza bapaya lelo lobi tosalaki tolelaki bato kofinga bafingaki Messie Christian soi-disant que aza mokulu atiki basi me babosanaki ke ka ndenge ye bakufi ndenge mpe ngana mpe tokotika mokili mpo eza mokili na biso te elelo tolela Madame Vanessa bino baoyo bokontinuaka kokritike bibembe lokwa bino botikala éternellement coup de chapeau. Batouz, Gabriel Autipoto, aye alia madesu na limbondo ya village Batouz. Bongo limbondo ango vert. Limbondo ango vert. Anta na village Batouz, non. Na yo kango kana sango. Na bina yana nga mona na miso. Village Batouz, toza na quartier GB commune Ngaliema, avenue Moyo ni Batouz, Gabriel Autipoto, aye alia madesu na limbondo ya village Batouz. Bongo limbondo ango vert. Limbondo ango vert. Anta na village Batouz, non. Na yo kango kana sango. Na bina yana nga mona na miso. Village Batouz, toza na quartier GB commune Ngaliema, avenue Moyo ni De retour na bandi ebela bato tu kolanda mwa vidéo ya Vanessa Batouz. Tu koyoka ngo tomoni biso nyonso comment elle était toujours joyeuse. Soki akutani na bato azalaki toujours social, mais malheureusement mokili eza na ba réalité nango. Tu koyoka pe Jérémie Chabani ndenge abande osalela ye ba publicité parce que ebela bato déjà après kokufa Vanessa bato babando kanisa que non azalaki nde mwasi ya Jérémie.
Vanessa tikala kozala mwasi ya Jérémy te. Vanessa Batous azalaki femme mariée, mais babandaki kotravailler kaka en collaboration avec Jérémy Chabani. Jérémy Chabani azotombolaka musala na ye ya restaurant, bato bakendaka kolia kuna. De l'autre côté, ye pe abandaki ko sponsoriser Jérémy Chabani na ba film na ye, na ba gag na ye. Ya mosusu asombi mwa ba caméra, sali mwa bouye, mwa ba mbongo bilamba, kandinge ezalaka, donc ezalaki mwa bongo. Mais lelo oyo Nzambe kaka na kibonzambe na ye asali na ye autrement. Eloko kanga na kosenga na bandeko na biso ya ba Congolais ezaka keno totika nde biloba loba, totika bilobela. Pourquoi je dis ça? Famille eza nanu ya kolela, ezolela ndeko na bango oyo akufi atiki bango. Alors ekozala bien biso de notre côté tokanga nani minoko na biso. Liwa tango yaka ebisaka mutu te ke nazoya. Ebela bato basala ba crise. Il y a de ces personnes où basala ba crise, babika batikala ba paralysé. Eza na ba mosusu pe basala ba crise, ba kenda ba kufa. Crise ezalaka kala te ke no stress kaka te. Ezalaka pe mosusu nzoto pe kolemba. Ezalaka pe nzoto. Donc ndenge Nzambe ka ye moko akela yo ayebi ke yo okokufaka na crise cardiaque, yo okokufaka na eloko boye, yo okokufaka na eloko boye, eza bongo. Ezalaka bongo. Alors totika molimo ya ndeko na biso Vanessa ekendo pema na kimia. Ka ndenge akufi nzela ya mutu nyonso pe ezalaka bongo. Lelo pe lobi ata soki okokoma ti 100 ans toyebaka ke no mutu nyonso na se ya moi azaka kokufaka. Alors soki bato bakokufa biso tozala bato te ke toya koloba, toya kobakisa na place ya kobakisa te, parce que biso ba Congolais tolingaka ko créer ba buzz, tolingaka ko créer ba makambo. Mwasi wana atikala kozala na makambo ya ba buzz te, abandeki kosala musala na ye, toyebi ye mingi na nzela ya ndenge Jérémy Chabani abando bwaka ye na bagag na ye. Toyebi ye na nzela ya restaurant na ye ya qualité, na musala na ye makasi oyo bando esala. Des places toyebeli ye na ba réseaux sociaux te. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.